Salut, Shuker Nostar Volcanic TV. Eza bino na ngombe mwana mongala mwana Equateur mabenga. Edi lelo na ye to solola lelo ngala bino po makambo o ezoleka awa na minute oyo ezopesa mama pasi mingi. Boyebi bien ke nana ngombe mwana mongala mwana Equateur mabenga. Tango ayaka na eloko moko asika ayaka pamba te soki nana ngombe abimisi ke likambo eza sur le terrain, soki nana ngombe abimisi ke eloko likambo wana etouche ye na kati ya motema. Yango wana bomoni nga lelo vraiment na ye liboso na bino koya o na ye pamba te na sola na bino ba Shuker na nga. En tout cas na ba Shuker na nga nyonso o baza na Kinshasa, ba mbote na bino ba o baza na Afrika bipai na bipai, bozala malamu na bakwa nyonso bozali pesa bino nana ngombe mwana mongala pomba na kati ya kisa bokoko. Lelo eloko nini na ye li penza makasi, eloko na ye li makasi penza kobeta sete pe kopesa conseil na bandeko na biso o baza na Afrika. Bandeko na biso baza na Afrika, boza bandeko na biso, boza ba famille na biso, boza ba yaya na biso, boza ba leki na biso. Tokoki jamais koboya kosolola na bino pe tokoki jamais koboya kosokipe na bino pe tokoki jamais koboya kotinda bino quelque chose soki ezali. Mais soki bomoni ndeko mwasi atindi eloko te bien ndeko mobala atindi eloko te, c'est que vraiment situation eza mwa mobulu poto eza lisusu poto ya lobite poto ya lelo oyo poto échanger poto ekomi na ba réalité nango impossible incroyable o ke non na esika mosusu oto wanda kota na facilité ekomi avokota il faut donc il faut na bino nyonso boyebi nini mupepe nini o eza na kata monde entier o ezoleka vraiment na monde entier. Boyebi bino nyonso mwa ko rappeler bino eza te. Maintenant eloko nini penza na yeli koloba lelo likambo ya ser na biso moko congolaise awuti kosala AVC ba déclaré inapte na bamindele akoki kosala lisusu eloko te. Pourquoi? Parce que ndenge asa bongo ba charge qui est trop azaki na charge makasi mingi to boite famille ezali il faut t'occuper bino mais il faut boye ba ke non awa pe na poto tozana ba famille tozana bana tozana ba papa donc okoki kozala te osoki barakaka na oyo ya yo moko tandis que famille mobile no bazali tandis que bana na ope bazali tandis que baleki na bazali tandis que zinga na ope ezana batu msupe to soki pa na bango ba o baza ba famille na biso te met so to soki pe na bango zaka keno po azane eloko te ozana un euro soki pe moninga pe azwa alia. Lelo pe na eli bino etake mama bomona nga na liputa mingi te parce que lelo pe eza sérieux bozwa ba kiti bobenda ba kiti bofanda to solola nga na bino oyo mama oyo banda kosala mosala abenda kiti afanda papa oyo banda kosala mosala abenda kiti afanda bayaya bandeko nanga oyo baza na Congo Kinshasa ou bien boza na Afrique zinga par-ci par-là. Talingi na yeba na poto awa tolokota mbongo te na poto a il faut sala il faut bunda il faut bosser awa lelo o so ba déclarer inapte pa mamendele veut dire o sa suelo te mikanda no nyonso to eza déjà na maboko na ba ordinateur ya bamendele tout soko keika ba beti code wana kaka obimi na biso kombo na ekobima direct ke non oza inapte moi ko sala eloko te eloko ekoza lisote na biki boza na Afrique to biki boza na Congo Kinshasa to biki monto epela na Congo Kinshasa to boite mais bo charger ndeko na bino tina niveau oyo te. Oui mama bino akufa tanga kufi papa bino tikela bino lupango ba famille ya papa bino bateka lupango bazwa quelque mbongo bapesa bino
bozwa mbongo wana na place bosomba esika te bokende kofutela bozwa ya na bino botinda ya na poto mais ata botinda ya na poto bandeko basi ndeko mibali mama akufa atiki na 32 ans atiki bamisu na 40 ans atiki mususu na 28 ans atiki mususu aza na 26 ans boyebisangwa bebe aza kuna na kini bebe aza na Afrique bebe aza te boza mikolo na poto mwana 18 ans akomi deya na charge na ye akomi deya majeur aza na droit kobima ya ozwa ndako na ye ya okende ya ofutela ya osala po baparent baza naka po baoriente baza so te po baloba ne te boye te tozonga ndako sala boye te eza ke non bongo te omoni tambola boye omoni ndongo ozonga butu boye eza mabe ndenge eza boye mokili eza so bien te oya kutana bato mosusu baye koagression na katikati ya butu mbila ntango ya c'est déjà trop tard ekoma bongo pourquoi parce que comme des majeur yaya bongo yo 32 ans 40 ans ya nini ko charger ndeko na mwasi o aza na poto awa o charger makasi leo na eli bino ya système ya mama na penza mama awa eza boye te bomoni nga pe na système ya liputa na ye pe ya mama liboso na aka jeune mama te lelo pe na ye pe ya mama munene mama mukolo mama koko na pe na eli bino kwa mama koko bobi koko soko apesa conseil bino nyonso tu bofandi nye boyokanga yaya o aza na poto azolokota monte aza amai aza makila aza na bana oyo so abimi soki azwi 1 euro wana il faut atia provision na ndako na ye il faut na ndako ne balia bien soki ale bien te na ndako ne mobala otia epanzi likolo so mobala atia epanzi likolo ke non provision na ndako ya bana ekota te bana bazolata so bien te basista social bazomona bana na ekole bazolata bien te bana bakomi kokende bizarre ezongela bango boyokanga poto eza makambo bokasa te ke non ndenge azozwa soki 500 euro wana atinde bino 250 etika 250 aosepeta osala baeffort ebele pourquoi parce que ayebi charge nini aza nango mais bokoki ocharge ndeko na bino ntina niveau te tala sere na biso auti osala AVC badéclare inapte akomi inapte aosaswelo te osanga mbongo siko oyo bobanda kotia pression bonne année yaya tokolia te mama ntango akufaki alobaki atiki biso na maboko na yo yaya olobi nini bonne année yango oyo botia sous pression aosala so te aobouge so te ngambo nyonso moko ekomi ya kobeba ebouge te atikali kaka na koto osala koto osala nango nini bomondi bobomi ndeko ya bino kota boboma biso te bocharge biso te parce que toi bato 1 euro so tozwi mai ya komela totindela bino mpe mai ya komela so tozwi jus totindela bino mpe jus so tozwi biscuit totindela bino lipa kasi bocharge biso makasi te parce que tozaka bandeko na bino tolokota te tobunda eza bato mosusu basaka 3-4 misala awa ake koto ya kote na restaurant o abimi ake kuna na bar kuna ake kosala ake na boîte de nuit ake koserve bato pourquoi parce que po akangisaka na fin de mois kuna kotali kelemba koto akotali kelenga akangisaka na fin de mois bimata na moi quelque chose à bien atinde bino ata moi 1000 koto atikali pe na ndako na ye quelque chose etikali po avivre pe bien na famille na bana parce que aza mobali mobala ana olinga te soki bazwi ka mbongo akumbi nyonso tatinde famille te aolinga te foyeba agarde foyer na ye agarde mpe bino bandeko na ye bocharge ndeko na bino ya mwasi trop sere na biso awa asali crise akoti hôpital lelo oyo asali AVC badéclare inapte likolo décembre oyo baya décembre eza kaka lokola bamwa nyonso baya décembre eza lokola décembre yesu akitaka te décembre baoka topota te mpo olati elamba sika te mpo lesoso te baoka topoto te baoka topota te décembre eza kaka lokola bamwa nyonso
eza moi mon côté kotia ya na bino pression tina à niveau que ya na bino lelo oyo asala crise te boki otia pression bongo te ayebi fois futa bino ndako ayebi fois tinde bino mbongo bo fete bo lia bo tia provision ayebi nyonso to ana ayebi toyebaka eza te ke non toyeba te to sa na nko soto ndisi mbongo na banque so na niveau nini to sa na nko te tout ça dans côté so omoni moninga mosusu o bazane na poto asalaka ba affaire ou bien otonga ndako ou bien sombi mutu katinde na Kinshasa ou bien zoselo mobwe eza pambate pourquoi peut-être musu a défi à côté nungu aba futa ndambo ta mususu pe aleli kelema na aso tonga eloko ne a bien afanda na eza facilité yo kanga mbongo na poto nyonso na poto eza cher ata bik eza cher tonga eza cher bino si omona tonga na Kinshasa tonga 2,50 2,50 betango siko na dollar eza ya combien so totie dollar kuna na kini soki totie 10 dollars eza na 1000 francs so totie 10 dollars so totie 10 dollars à 1000 francs exemple pour noyer baso dollar te 1000 francs exemple. Et puis ça va suko. Suko 1 dollar, tu tiens ici 100 francs. Donc ça n'est na 250 francs. Vous comprenez? Suko, surtout, tellement suko bien à dollar et à l'élo. Ce 10 dollars, ils en a 10 000 francs. Donc donc ça n'est na 2500 francs. Vous comprenez? Tonga 2500 francs. Tonga kamoko 2500 francs. Comprendre? Pour vous montrer que non, tout est cher ici. Tant au vivre, vous mon abisso na ba photo bien na ba Facebook bien nini. Jamais mon tumoko na kati ya poto a olinga ke fa na Bidoville nanda kumobo amanzanza asimbi ma lobo atesi krapamba asimbi na lipa okaoka akangi photo na nini na Bidoville wana azolia akomi biso apasi makasi na poto bondi mete. Jamais mon l'action parce que mon nyonso surtout kwa tchaka photo na Facebook ala sa na bonne vie. Pourquoi? Parce que aza komi bomba alinga za bien. Donc tomi bomba ka oza ko se camoufler. Pourquoi? Parce que mon tout soit amono ko za bien. Amono que ozo vivre bien, mais en réalité oza na charge makasi. Mais ceux qui bino na Afrique bo moni bongo bi te aza bien. Tala taki photo, tala la taki bijou. Tala ta voiture. Awa, voiture, bijoux, elamba, ndako, kolia, ezelote. Pourquoi? Okoki ko defa motuka, okoki pe ko louer motuka. Otambwana. Okoki ko defa ndako, ozui crédit ya ndako, ofanda. Ozui crédit ya bakiti, crédit ya télé, crédit eloko tout ozango poso bon futa. O ba futa monde ni o futa on dit coûter que non kangi boy 10 000 euros pour te so nyo so te ça que 10 000 euros baba 4 autant monsieur exemple 400 euros exemple 400 euros so so 1000 euros ba 400 euros tika na 600 au bunda non ka motinho ici là vous comprendre. Donc il faut vous comprendre que non bande konabino o bazali banda ba o lo tambongo te. Soit tindelo moi 1 euro bunda sala commerce moko pour sauver pour telema pour so boti kaye lo boko moko eza kilo un jour soit zate bolela donc one eza conseil à maman Volcanic TV. Merci beaucoup na bino surtout côté bozali oyo ayoki ekoza malamu o paboy ekoza malamu panza vidéo comme la bande de conditions surtout vous savez tout linki ba moningi. Merci beaucoup na l'homme à la taille de Dieu, l'héritier du trône, président du présidium. Merci beaucoup na les frères viantiers. Au revoir.